Bonjour, moi Mboka Yokason. Oui, bonjour Ndeko. Merci Bandeko Balanda Kangai. Naibi Kengai Balilanga Makasi. C'est pourquoi na sepeli na Bandeko Nanganyo so Balanda Kanga Balinga Koyo Kangai na sepeli Makasi. Zamba battre bien, je suis au cœur avec vous. Voilà, moi Mboka Yokason, toujours par rapport à l'actualité politique. Lelo tout le belana nous Mbujimai yo batu ba mati ti likolo ya avion ya président balobi bakokende te bakolala wa baboma bango po président Félix ayoka yo soki yango bon na ba tolobaka betufaka mopepe bakangaka yango te omoni eloko ya nzambe soki mopepe le peli na minito mopepe bakangaka na maboko te ezali lokola milinga soki ozwi yango okangela ngo na ndako okanga te suka ekobima. Donc population à comprendre que le leader na Félix Sekedi. C'est pour cela à s'exprimer devant maintenant que déjà que leader azaka moko. Et loko etikala ko sala matin même devant le président Sekedi et loko sala na Mbujimai na tarmac batu batondi. Mbujimai babaki bonyeta makolote. Ngoyi kasanja lingaka mekason. Mais à Sambwende ngazawana. C'est quelqu'un aza criminel à Joseph Kabila. Ngoyi kasanji azelaka mais biloko asalaki wana d'abord congolais moko akufi. Mwana Mbujimai moko akufi. Et puis koboma montu asalini bazokende pour barrière bato bazana isengo ba mona président. Et sali passe mingi. Tout à l'heure quand on a pu tomber dans denga liboma. Président na communal na kati ya place azo sali meeting était plein à craquer. Voilà maintenant un leader. Montu azali na peuple congolais. Il n'y a pas match. Il y a plein to le bela kangote. Et pas Félix Sekedi plein wana eza déjà au passé. Notre objectif est que tous doivent pouvoir préférer ce qu'il y a comme chef de l'État 1.1 trait. Donc le 23 décembre, dans 10 jours, toujours président Félix Sekedi pouvoir comme chef de l'État. Voilà, les lokananga lobby et Rosalamboka ni Lubumbashi. Est-ce tournant aussi la pena? Mais tous en avion. Après lobby, c'est président qui est Lubumbashi. Après Lubumbashi a quitté Chikapa jusqu'au Équateur, après Bakongo sisi boy na Kinshasa. Lubumbashi ezo bangisa po bandeko na mino pe bazwaki mo ndombi ezo bangisa. Eko bangisa te puisque ezali mboka. Bandeko mosusu eloko ezo bomba bango ezali kozanga discours ferme. Kozanga discours où ezali ko laksa. Tango zo kende bisa batukete soki bokomi na bureau de vote bozo papier. Ezali ko sala insurrection populaire. Ezali ko intoxiquer population basala kete guerre mo salama. Omone eloko ezaba fayulu bazo sala politique bana mike. Les gens qui déjà balancer le mandat d'arrêt, cela veut dire politique bisonde bakolo politique. Voilà. Demandez au peuple congolais que il dépêche tous les locomotives du peuple congolais. Ceux qui dépêchent ces bandits les gambotés, bino bozanzelate. Voilà maintenant pour votre information, c'est que faillir bazo kangaye, tous que ne biso mi balé. Avant de commencer à Makambouya, moi, je suis failli une machine à voter, 8000 machines à voter. Bamisous va lobby 7000, Nanga lobby 8000 machines à voter. Eziki, Lilobano Ezani. Ezala 8000, Ezala 50 000. Il y a Bissonine. Bissot, tu as posé tout le monde l'élection le 23 décembre. Tu m'as dit Nanga qui a organisé l'élection le 23 t. Pour ça, na bango, comme peut pas ça qui na ban ya quand la muka ezala qui que Bissot il dépêche de boycotter l'élection. Tant que tu as boycotté l'élection, effectivement, opposition, élection, si c'est comme ça, c'est 6 mois ou bien 10 mois, il y a qu'à organiser l'élection. Or, qu'on peut 6 mois ou bien 2 mois, et ça qu'on peut ce peuple, qu'on peut que transition, que la population, ni accord, ni constitution, Kabila a géré Mboka, ni accord, ni constitution, donc Mboka Kabila a géré par les défis. C'est pour cela que tout le monde seul moyen, oui, tu vois que les alices, moyen il y a une élection. Tu voter, tu as bien Kabila. Ceux qui ont voté, moyen tout ça, biso tout ça battu à non violence. Et bon, on a une machine qui bobola. Exactement, nanga ko vivre ango. Puisqu'il dépêche to lobaka ba mona na bitumbate, to bunda pété. Wana mbala liboso poto bunda. Mokolo nanga ko fioto la kaka lobby kete machine zate ou bien élection zate ndenanga ko vivre masolo puisque to banda ko ba congolais ba lobby Félix a trahir o alimbo 3 millions siko na biso na bango na bimindoki omoni fayulu moto hein politique ozo sala moto hein tala bino bozo na une expérience biso toza ba kolo politique biso to kola na makila politique
derrière les leaders historiques du monde, à apprendre la démocratie dans le monde, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et tiens, Tshisekedi a sali la démocratie à solo. A yebisi ba Congolais que y a cause au pouvoir, ceux qui Tshisekedi azali pour na cause au pouvoir, mais la zoka na manduki. Maintenant, ndenga Kofi a yebisi biso que nzela ligne conduite ezali que bozo pouvoir par non violence. C'est pourquoi on monite zo que nzela wana. Mais yo zo ya ko yebisi ba Congolais que te bokene na bureau de vote, bosenga papier. Kosenga papier wana ezali façon ya kointoxiquer population batumba bureau de vote. Ceux qui batumi bureau de vote. Dossier ko na mutu anani. Donc Moutouatine, effectivement ba Congolais, il faut boyer ba gain, il est peut ses forces ya peuple congolais. Olivier Kamita baza ba politicien té, ce sont des commerçants, yo qu'est-ce qu'on va proposer na tweet na le bakinine que il va faire par tous les moyens ba kotumba ba bureau de vote. Voilà maintenant le point de presse de Salami. La mère Mende vient de tenir un point de presse cet après-midi. Dans 48 heures, on doit mettre les enquêtes pour arrêter tous ceux qui seront cités dans cette histoire. Seront cités par qui? Liboso Moutazo Azo Kambala Mouka Ezali Martin Fayol. Puisque Martin Fayol a zanga qui discours ya kokende web saba congolais. Kende na yo yeb saba tuke elo zo saba bango soni. Ba moni que ceux qui bandimi kete avec ça ou sa machine ou effectivement ba koti na idéologie ya Tshisekedi. Ya Félix Tshisekedi. Ba koyoka soni mais tala soni moto ya nani ya soni akota na libulo hein. Tala siko bazoka nga Fayulu azokende akokende sur une élection te siko ya Jean-Pierre Mbemba na Moïse Katumbi ba se retrouver wapi? Politique basala ngo ya muyibi te lokoso eza mabe na politique ezaka na trois choses: tika muyibi, tika corruption et puis tika lukuta. Soko zana lukuta na politique okokufa noki, soko zana politique na muyibi okokufa noki, soko zana na politique na lokoso lokole lelo tala lelo siko sali politique chaud Martin Fayulu. Peut-être les lobes militaires la bango bande la bango bazolo bakibozo acquisé bongo parce qu'il est trop populaire à beti bino kuna na ba province. Est-ce que mtu wana zolo belo kwana il faut à la fou. Biso penza eloko ya popularité to ko le bete eloko wana. Biso IDPS penza to bete popularité na Fayulu. Fayulu ngaza à place nini? Parti politique n'est à place nini? C'est il faut d'abord il faut nous demander biloko popularité kuneza faux débat. Bato balinga ki basala ezaki Mbemba na Katumbi. Mbemba il représente absolument rien dans ce pays. Mbemba c'est un criminel na 2006 a teka pouvoir na ye. Na moyibi ya lokoso na ye. Na deuxième criminel a minéré. Moïse Katumbi a teka ba minéré, azambongo na komi ko kanisa biso tsiko asomba IDPS. Moïse Katumbi ko sakana na biso te. IDPS basomba yango te. Ko somba biso na combien? Yo pe mbongo ya moyibi. Tala le siko bozali ko chambanga trop. Le siko boko suka wapi? Poto chlore non na sujet na biso tolo bela no makambu ya machine à voter eziki lelo bato bele balobi monoko ya IDPS ebiminganga parce que lelo vérité monani machine à voter bato musu bazolo ba théâtre eza makambu lukuta mais yo comme conseil okopesa na nini na commission électorale oyo lelo zo préparer élection. Est-ce que baza pena na capacité ya kokibo kele na élection oyo bino bosengeli nango? Te biso to na conseil te. Conseil na biso nanga sali point de presse hier à lobby que quels que soient les coups qu'on vient de subir, il y aura bel et bien les élections les 22 décembre. Balobi ya 9 communes mudeziki. Ya ba commune mususu na ba yebisa bango place ezali mwana. Wana za ba provision. Eza ba provision, machine ezali. Biso nanga lobby machine ezali, ne vous en faites pas, il y aura des élections. Siko eloko ezo sala ba Congolais omoni biso to ban tangu nanga bombaki machine wana ayebisa kinani puisque eloko balingaki de pesa ça eloko wana nous tozali ba bianca biso na politique tozali ba bianca donc landa idéologie soko yembangu pema 36 ans il a déjà ma boti bana pas boti mais yozo ya oyebi politique te oyena idéologie na yo olebi te ngai na za politicien tala le siko bosuki wapi Toyebisinanga boy. Machine ou pas, nous voulons les élections à date prévue. Comme nanga libi que élections zali, biso tozan inquiété de mon côté. To lobby avec ou sans machine et puis dialogue na biso makambo ya biso to lobby avec ou sans machine ezali société. To lobby avec machine. Tozo que une élection avec machine. Car machine wana pesa biso élection. Mais c'est nanga. Donc notre objectif c'est d'arriver le 23 décembre. Date définitive, il y a date électorale. Oy balobaki
que nanga le but qu'effectivement il y aurait des élections. Mais c'est pour cela que tous ces nanga token d'élection. Bato bazo que na distraction ba finga biso IDPS Félix Aliembongo azana capacité té niveau bazulu kango ya kilométrage ya niveau ndenge nini. Oyo Kabila tango ayaka na mboko oyo azaka nani. Bino il faut botu na biso bozo tu na niveau. Kabila akoma na mboko oyo. Où est-ce qu'il a fait ses études? Kabila tanga na mboka nini? Hein? Et ça faux débat. Au moins qui sa politique na motema mabe okosuka mabe. Oh diplôme. Yebise biso Kabila asala université na mboka nini? Ou bien bateau Kabila tanga na bango. Baza place nini? Alors ndeko yoka son question moko sumo na mboka linga kuboza na direct na émission alobaki na ngabenga ya tu na parce que ala ndeke émission to saki na yo. Alobi na émission na lobaki soki o voter ko kendete tikala na bureau de vote. Mais alobi éclaircir bana mboka tangu ozo voter papier wana ebimi fotala ebimi ya nani yo koki ko voter Fachi au moins na papier ebimi ya Shadari. Non. Mais faut pas faire la mise sur na papier wana. Papier habilité za moko. Na habilité moko aneza vert ezali ya présidentiel. Orange ezali ya législative. Mususu pembe ezali na provincial. 3 couleurs. Après couleur ya liboso ya présidentiel. Okomona photo. Photo ya président. Na ba président baza 21. Otali sur 21, otali président na yo. Oui, mais 21 wezaki chantier ya Kabila. Biloko mutu wana sali za Kabila. So ajiza lelo ba Noel Tiani na yoki ba komeko sala ba o nazali na mutu songolo pakala. Mais yo Noel Tiani osala nini na kata Congo? Ozoye ko investi, osala nini na Congo? Bino batu nyonso bazali ko sala. Soit disant Katombi, oh soit disant banani Mbemba azaka na mboko oyi. Expérience azaka tuna expérience. Azaki na Kabila asala nini? Biso tozo kene na bureau de vote ozi au voter. Après vote ozo zela basa la compilation ya de vote. Batali babimisi ba bulletin na kati ya urne. Totangi bulletin moko. Batangi Shadari, otangi bokomi. Komati na adversaire na yo. Kolobate ko osuka kaka ya président Félix. Tozo komana ya Shadari. Tokomi na président Félix. Tokomi na bangona mususu. Soki na bureau wana to voter. To silisi ba témoin ba signer. Témoin signer. Chef wa bureau de ya centre a signé. Soki nano a signé te moyen to bima na salle ezate. Biso to kotika la wana. Soka silisi to bimi to ziba résultat to zongi na ba résultat na biso. Puisque toza batu ya non violence. Tozo linga to benga na Kabila na moyen législatif to kenda kaka na ba élection. Ko sanctionner na bureau de vote. C'est pourquoi zo kama yele o bazo yeba ke Kabila machine mutu asala ngweza muntu. Soki osimbi le micro ete wa manipuler ngote ko yeba ko sala te. Mais machine na bazolo ba mboka belé boya ngo mais bizaka ka biso ka. Mais bango ka ba mundelo ba mindelo anas. Tango to boya ka machine ba bango na mona mabe. Ngonga pe yango is. Ba yebisi ke aller avec sa machine yango. Ngonga yango tozo kende puisque tozo na temps soko d'abord soki to boya machine cela veut dire Kabila to pesi continuité. Kabila tikali wana seko na seko. Kabila tikali wana pona kobilike konyoko la population misère à peuple congolais. Or temps oyo ezantan lisusu ya kozela dialogue te. Temps ya konyoka lisusu motute. Il faut tokende nano na ba élection. C'est le moyen. Et d'ailleurs Kabila na Shadari, il n'y a plus personne oyo akiko sala face na Félix Sekedi Tshilombo. Azalité. Question na tuna ki on émission les gars que Moutazara très populaire na Afrique azwara. Nazo bisayo. Pourquoi Kabila na bamindele bazo bomana? Biso to sala eloko wana 2006 Louis Michel azeko sala va vient na yena Kabila mundele nini Shadari amokuta ina ye depuis à côté le président aza candidat akota na mundele nini pour yo Kabilembo yakete avant même Jésus aya même moi na Yesu tanga botama il faut mona mine d'étoile yango na ngana koma pe wana ba sanction bazo sanctionner bazo continuer toujours ko sanctionner bande ko mususu pe baza ba candidat présidentiel na mindele yo zolo bani sanction et sali biso bien mundela za bien non mawate tangu ya bomaki mwana mwasi abato aza jeune fille dans la botate ta la jeune fille akena bu jeunesse na ye na mwana mobali ya américain soko bomi américain moko bomi 5 millions ya américain siko obomi bato batikayo na sepeli na ba américain liboso ezala ki omoni Louis Michel dernière minute Kabila pesi mbongo apesi lar alibikete ndenge tozawa bobundele biso balongo la sanction procès alaki nini tango Shadari akokende na Union européenne akorompre ba diplomate bache ba peso mandat mususu akoma président bato ba pesa ka président c'est la communauté internationale malgré biso tozobunda awa qu'on ne vous trompe pas donc Mundela tamo na candidat na ah oui voilà je t'informe mais quand on les a fachi
Fachi. C'est pourquoi on a dit que c'était Fachi. Kabila lobby déjà dans le journal les soirs. Voilà. Moi, je t'informe. Nazo biso Kabila zolo bake mundele azali na mutunaye na poche. Ndenge biso peto basala biso na 2006. Mukile tout la tout. 6 mai baloka 9. Donc eza système ali kelemba. Bango bali demi tout biso peto kolia 4 mito. On a rejeté, to chité na likambo etali sondage. Fatia beti sondage à makasi na niveau ya bamindele. Moi liloba na weza nini par rapport ya sondage wana bamindele babimisi. Oui, babimisi ya nini ya Balma. Voilà. Ya Balma babimisi balobi avec 48%. Babimisi ango balobi malgré la divergence qui se passe en RDC, mais il y a quelqu'un qui est toujours qui peut remporter la victoire. Au jour du 23 décembre. Cela veut dire, M. Félix Sekechilom. Moutuna minute, oyo, population zotia et likia, même Mundele, qu'on ne vous trompe pas, papa. Tous les bisabino. Puisque yo ko sala le débat, o bakete, biso de pes, o bokomi ko chia na ba mindelité. Liboso to monaka to bundana ba mindete, biso ba mindele balinga ko yo kabisote. Cette fois-ci ba biso que avec ou sa machine, allez-y. Et puis, Kabila a été mise en garde. Comme il y a une délégation de la communauté internationale, à partir d'aujourd'hui, il y a un report électoral. Élection peut, toujours 5 élections à la crédible. C'est pourquoi il y a des observateurs. Mais le résultat, c'est que vous allez publier par Radio Vatican. Voilà, moi, je suis comme Souka, mais la question que l'élection est trop tribale. Parce que même si on recevoir Benjir, peut-être écolo naza lelo yebisa bana mboko nyoso bazana mondaté surtout ba diaspora lelo komi pangi plus pangi ditunga plus wana bazo mikosa magambo ya batu ya pangi ezate kisiko king to benga nani bato bazato benga Rose Buyata to benga nani Rose Buyata za mutabandundu mwana mwasi ya bandundu ya pa ikongila nani king kaza mwana ya Masemanimba. Tobenga na bango na IDPS ou bien lokole kinka yiko sa derrière Félix Sekedi. Donc eloko zo sala bandeko politique basala ngo ya NT politique basala ya tribalité tribal bumaka biso IDPS to zaka tribalité biso IDPS babikolo nyonso ezana kati ya IDPS. C'est pour cela division ezalaka na kan ya Kabila banguna tobeta na lisolo d'abord awa bozolo bagete bapangi ou bien baluba. Siko balubo bazakana Kabila botanga bango te moko na zakuna oyo batu nyonso ba jiben piana bazakuna chala mwana moto ashi azakuna zobina ti na Kabila abina na lepere akata ndombolo donc kuna bozo beta lisolote so bachi bala bazakuna bazabaluba bozo beta lisolote ngonga ya IDPS il faut bobeta ka baluba boza mutema mabe. C'est pour cela nazo lancer ndenge ba combattant nyonso bazaliao IDPS viva viva IDPS viva. Viva. Est-ce que a otoza école moko? Bikolo yebe. IDPS viva. Viva. Et loko ezo sala baninga ezali haine tribal. Et loko esali bango ezali que bazali na posa ya biso toza la diviser. Est-ce que bolingi division? Montaroye la biso division a robeta mande. Et pour preuve si aujourd'hui on arrête Martin Fayulu, il y a Bissoni. Oui. Zembo na biso ezali machine ezika. Ezika te biso à la quai. Le 23 décembre tout le monde belle. Soke élection ezate na nanga, na Shadari, na Mbemba, na Katumbi, na Lamuka. Bango nyonso liba. Toche un régime spécial. Ya biso moko. Donc, article 64, tu as une élection avec article 64 na poche. Tu as une ango, tu as une boy. Le colabino boboya qui biso. Cette fois-ci, il faut d'abord Félix Sekedi comme chef de l'État. Et d'ailleurs, pour preuve, une contestation zate. Les Londonais zaboy. Montu moko ko za na popularité et pas Félix Sekedi zate. Pour preuve, ba même qui avion na mujima na maboko. Les Lona kananga ba même Félix Sekedi na chipoi. Il est best viva. Viva. Kana eningani ande. Place nyos Félix Azolek na Kisangani est tombé partout. Donc population yandenga liboma. Place nyos Azolek ba pesa na bangombe. Mususu papa musa a pesa ferme na ya ngombe. Alebi na pesa ferme
yo kolia lisusu ba biloko ya formalité ngombe ya frais. Voilà, merci beaucoup mwana mboka. Tokomi na suka merci. Ningo ndimaki opesa biso disponibilité na oya koleka na chaîne oyo diaspora zo bana yo ko banga te muto bangisa ote loba toujours bosolo moi le loba muke ya bokabwani. Te ngai na sepelaka mutu nyonso ezala ba oya ya États-Unis, ya Grande-Bretagne, ya Londres, ba oya Afrique, ba oya Congo. Esika nyonso bozali na sepelaka na mutu nyonso azola ndanga na ngonga oyo. Yeba ke tokomi na virage ya suka. Virage autozana ngona moment oyo eza virage moko il faut to simbana spirituellement, financièrement, matériellement. Donc il faut to lenda. Ah oui, ezali concentration puisque boka bateka ki ngona monde de ténèbres. Kabila zindisa mboko bakendaki banganga basali ba magie tinyo se ekchori na ma. Mais voilà maintenant le moment de Dieu. Félix Sekedi pour preuve mokolo yakiawa. Mokolo yakiawa mai mbule beti effacer ba maloba nyonso effacer ba biloko nyonso oya mabe. Donc Fachi azande chef de l'état. Numéro ezalaka toujours. Numéro ezalaka toujours. Voilà. Je peux répéter mais pour il fallait boyoka. Numéro na pesa ka ceux qui na pesité il faut d'abord que tu bois affiche kango. Plus 243 97 047 45 58 wana eza numéro na nga WhatsApp. Donc soko bengi chombo chombo. Plus 243 97 047 45 58. Soko bengi sont en désordre. Donc ndenge toza boy toza déterminé. Et c'est mon abiso ezali tango bino bopengaka, tango bino bopesaka biso force, toza toujours déterminé, toza bino au cœur. Pour le moment, nous sommes déterminés pour remporter la victoire. C'est bientôt il faut Kabila yoka nini? Bako yoka nini? En tout cas merci, merci. Merci beaucoup, merci. Original.